à page tozaka na continuité tozo kolobaka moke bino mo boy pona espace du YouTube so tozo sala ba vidéo ya milai en tout cas ekosenga batu bayoka bien te o bazala ba crédit ya moke ya wana tozo sala ka moke po faciliter mutu nyonso ame koyoka ba message ya prophétesse wa meme bino na poko lelo ekosala mwana mwasi wana oyo azalaki na maladi ya diabete motema na ye ezaka kobeba komokeli kozwa biloko na ndako na ye ayaka kopesa ngai ngasi boye te bozokotisa désordre na kati église boye te botika kosala boye mwana mwasi wana alobi no bapartement si ezali bazopesa nzoka nde baza na groupe ya bato bayokana na bango babengi na telefone o topesi bato boye déjà bapartement topesi bato beteli bapartement topesi bapartement ye aye na mbongo ebele ye pe batekela ye appartement ngana ebise ti mwana nanga tika makambo oyo nazomonela ngonzela te makambo onga zomonela ngonzela te soki ba escroquer yo eza problème ya prophétesse te tika nzambe azolakisa ngai banzela oyo te kopesa mbongo na yo te ata bandako oyo ya pesi ngai motema na nga ezobeta te bato mosusu balingaka basunga bango te motema kaka moto bayena mobali na ye baye kopesa mbongo na ndako na ngai mwana mwasi wana azwi mbongo na mona lobi nango ayelinga telefone cher nzoni telefone na yo kopesa nga eza misi na ndenge ya pourcentage ya ba client onga na zweli na kati église biso nyonso kidiba ngana yebisi mwana mwasi wana soki problème ye kokotisanga na kati ya makambo na yo te pona nazopekisa yo yo zwi mbongo na yo opesi awo eza église ya nzambe eza wenze te eza bisika ya ba confusion te alors yo zoyokelanga te mitali yo alors bandimaki bapesa mwana mwasi wana mbongo kosala na mwana mwasi ngo ayena bafungola ebele o mama bapartement na yo ebimi kende kokumisa nzambe na yo asali nzambe na yo apesi yo bapartement azwi bafungola apesinga o mama kende kokumisa nzambe